bon appétit na balandinyo sur Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne nanga, chaîne ayo chaîne na bango balinga biso pe linga bango. Ba ope bolinga nga tenga la linga binoka parce que na sala bino musala malamu mingi besoin d'informations de par-ci par là. Moi je dis merci à mon caméraman Yann Mabou Balobi caméraman Alelo, notre réalisateur Dimitri Bongania Balobi, Dimitri Bongania Bolanga la jende moi la mobala pembe ou asala ramusala kitoko. Je dis merci à la France na mele, maman na Emi et Winner. Elle c'est ma grande sœur propre. Ou azo coordonner site na musique, azo coordonner chaîne na musique, azo soutenir pe na musique. Merci à toi Ndaya Maël l'Africain libre. Balobi monté ma Sandra Bikoté la force africaine. Maman Tigrada Balobi ma copine privée personnelle. Merci à toi Fanny Bitemo. Balobi dans l'ombre toujours. Nabike Ozana Oza Rosa la paix. Ozana parce que tu es ma copine à moi. J'ai dit merci et félicitations à toi. Je verrai la mignon la femme du patron Balobi. Tout le monde qui fiançailles, tout le monde ba photo fiançailles. Balobi tozoko bala kalami tibete Chati la Star paix à Kobala parce que continuité à Bamabala déjà je vais la mignon la femme du patron Balobi na kata Londres au fond ma solo ma copine à moi. Merci beaucoup à toi ya nanga moko ya Nikitumba na kata États-Unis aux AP wana pour nous soutenir Chati la Star TV. Merci encore une fois ma tata préférée Reta Kalema Balobi na kata Maison Blanche. Balobi bon séjour na kata Belgique est tombé. Ouais na mona ki kuna ba photo okutana ki na ma tata aussi préférée aussi Wivine Mayele beaucoup tana ki ba photo kitoko et à toi aussi également à toi Bozoko ça toujours pour la Chati la Star Azala. Oui naza anabi ki nasima bozo mona répétition parce que ma solo ka était très continue toujours à ma solo na présent Bosco Bumba oyo toujours me camper ko beta ma solo ya ba site web pe ba chaîne YouTube de to benga ngo to e ba qu'est-ce qui se passe na kati ba site web ni nezo leka entre biso na soi-disant to benga bon soi-disant ba producteur to ba productrice o bazo ça ça biso ba film ba ko tsaka na ba chaîne na bango to me camper ko beta ma solo na to e ba qu'est-ce qui se passe et comme nini ezo sala manini pourquoi ba mbongo ezo ko kita président Bosco lobi non il faut loba akoloba en tout cas na télé mi mon caméraman na me camper ko cela. Bonjour président Bosco na yo kanga yo hein Naleli totongat makasi ça na biso makasi. Merci mon caméraman na bisungi na Yann Mabo. Bonjour président. Oui bonjour. Yo kango le en pleine répétition na yo na bino maramo photo solo mystique talaka yo donc yo sakanate naleli fort. Oui, Bosco Bumba bato belé ba yebio bato sousoupe ba yebio te présentation Bosco Bumba Azana. Ouais, Bosco Bumba aza artiste et comédien, aza muto edika kam peuple naé adika ramas naé. Donc aza muto oyo asala scénario, pe aza créer kaba histoire. Donc naza ndito benga kaba koto wa musique ba parole quoi. Donc Bosco Bumba aza na ba domaine on en surtout c'est ça. Donc le but on a ba domaine nyonso. Mais tout qui ne tout ya na domaine théâtre. Bosco Bumba a sali combien d'années déjà dans le monde de théâtre? Donc tout le monde donc 17 ans dans le monde de théâtre. 17 ans dans le monde de théâtre. Félicitations. En novembre awa le 18 novembre j'ai daté na banda théâtre na l'école après ça en 2003 ndé na yesuko na Lisboy Fondation pas phénomène sobe. Ah où t'as kuna? Oui, dans une école wana. Merci à toi phénomène et sauvé dans mon bana na ebi ku tutenga la zalane baza kala mena ebi te kaza source na yo voilà kusa Bosco kokoma ba filmer eza o bandaki bongo donc eza eloko na lingaki en makasi na lingaki en makasi donc autant art eza na ngalo ba lokola ndenge to mona lelo ba pasteur ba loba ke baza appelé pa nzambe ngalo ba ngo pike benga na kata mondo wana na be loko nini o atakati na ngapo tina comment ba histoire et ça par inspiration na donc so iloko na yefuna kata pongi na lukana vanda na simba papier na bikina bomba non donc bomba ngo juna yo zongo bana qu'est-ce qu'on a développement na donc mona klambela nzela ya théâtre pour ko éduquer masse ya ba histoire na ngatu ezaki éducatif puis ana groupe na yo déjà kombo nini Aigle Royal. Est-ce que obimisa pe mona moko na monde de théâtre o yé pas comment ko malko ayo bon na bimisa bana baza ebele ndenge nzamba sala mais na nanu na mona film au moins na comité mais tant on a bandai ko sala banini on est son professeur hein? Non on moni pas phénomène sobe benganga Bosco Simba Biki na papier na l'action de ba ko ma filmer donc ndenge na vandi mwana mayele ayeba na kana na moment oyo azo cours na moment oyo azo cours yine mto ayeba na mwana mayele mwana za mayele za boye
sentiment na nga wana ezaki poani pona tala mayele nini au phénomène so bazo bimisa parce que yeto no benge mutu montre ordinateur spiègre neto no benga yi parce que so azo pesa penda histoire neto monaka ba o batala bato bazana na bakini awa batala ami ennemi batala nini tout ce pays ici ba histoire phénomène so be ezaki éducatif makasi donc tant na la comment on développer scénario histoire ngo abeti ngo boye amemi ngo boye na lukanaka ngamo na ndoloba un jour il faut na bima pe scénariste un jour il faut ba benga pe metteur en scène makasi Lingazor balobi kalami te Kinshasa ekozala tomber parce que roya sur le terrain ya Christian Mayele na kata France balobi tseni chati la star makasi Bosco Bumba balobi un bon élève comme Yann Mabo oh nyoso mama la chati la star a loba c'est un bon élève président Bosco Bumba tu kobeta vraiment ma solo ya ba chaîne YouTube na yo kisango yo pele lo chaîne YouTube ezali ekomi. Oui, na fongoli scène oyo nazo senga na batu oyo balingaka ba Bosco balingaka ba histoire Bosco ba s'abonner place wana parce que ba artiste et comédien tout ça sur na valeur était et pas ya bandeko ba yaya ba master ba l'équipe oyo bazana ba site internet na bango bazana ba chaîne na bango respect na biso ezala souté parce que tozo kende kobondelaka kofukamaka tasala musala boye na kotisa lobi akomo mono lokola ozama puku mo boye pembeni na ye parce que akomi sollicité trop yango monique lelo to mona ba président Gay Chospon na saluer place Azali abeta site na ye mama na biso Jolie Kalunga abeta site na ye Jolie Kalunga TV donc pona nini pona ko inviter Valère wana Ekita pour ba comment quitte ça va Valère na biso trop mona mutu mso anda ko respecter yo putain mso do benga Bosco na posa bano solo langa Bosco donc tant on sali combo ne lobby ba fongol site internet a 2 3 4 personnes ba congolais na biso bango ba komo pesi ba idée ah moni so film na so ka ba sali mi boinga na to suka mabe ah mais tant ils ala raté to sala ande mususu na ba respect na biso on moni siko ke réputation ba somba ngote crédibilité pe ba somba ngote pour na ko garder on essayer faut ça nini il faut to luka ko inviter ba biloko na na place na finga malikola santé. Merci beaucoup balobi vous s'abonner déjà na Aigle Royal TV ndenge pe bo s'abonnera déjà na Château la Star TV président Bosco to meki un peu ko beta masolo ya valeur ya ba chaîne ba 7 épisodes ba 8 épisodes ba dépense nango et cause ba combien qu'on s'estimer bon ce qui te bito ça la film c'est nga bosso so na tourner film na pasaka mamo ko sala pour na sala ba 7 à 8 épisodes na bulaka ko na ba $1000 na maboko $1000 so na za matérialité donc c'est nga faut na sala louer matériel mo bana monter ba futa à combien les londe ekiti ba monter na ba cameraman ba comment comprendre biso qu'était ça ba comme pebele on comprend mais en réalité donc kozwana nous nini DSLR pour ça la qualité image est bien biloko wana nyonso tout pour na jour moko et bima na $60 na jour moko cet épisode et betara ba 5 jours tout 4 jours donc ce qui na ngona ndenge ya rapidité OK na ba 4 jours par jour obimisa $60 pour na matos sans compter caméraman épisode moko ya nzonzi batumba monta ngona $20 siko beta so salineti 7 épisodes 20 on a de là ba combien siko tango zoni caméraman na makambo na nyonso tout au quotidien na ba $400 ba 400 500 mais siko tango zo siko bandeko bengisi mutu lokola Chris Amnene lokola Chatistar ayebwe pa opesa Chatistar 5000 francs opesa Chatistar 3000 francs tout c'est samba 1000 francs futa transport mingi na ba dollars équivalent parce que bato ba otala so mingi bazali banda moka bani ba équivalent moins de $5 moins de $5 moi natam suba 3.5 $. Opesi ndeko na obosani ke ndeko na yo azamtu azana atam suba leki avana na bona pala bokolaka azamutu oyo abimaka atambolaka jusqu'au temps aye tournage no pesi $. Tant opesi on a po akena ndaku alia acha provision abomba tenir transport asa bani nyoso to wana donc au boulé la tam ninga le fisc so PC né le comment nango moi 50 ninga moi 50 au moins na pékété moi calcul bon pe à moi bien corosa nango parce que Bumba na profiter occasion na tout na kayo parce que Bumba naza na témoignage ya mabe ya yo concernant ba comédien o ba ya ba filmer pas na mingi lelo ba kinna ba réputation mabe o pesa ba mbongo mukie ayi na filmer na tourner azongi ake na regret wana
voir même artiste nabiso Tatumutombo le dans les États-Unis que je dis bonjour akenda tamsusu na image na yo ya mabe ya ba film na yo asala azo ba mbongo muke nyoso to nezaka cause ya ba producteur to benga bango bando pesa mbongo muke to eza ndenge nini expliquer ça cause ya ba producteur parce que na salué ndeko na Tatumutombo kuna na États-Unis ensemble na mama na biso Mulopo artiste makasi na Londres na pesi bino mbote belé donc tobebana na ndékoté mais ndeko akenda na end oui azana raison parce que tant on est mutu donc mutu ndimi ko se sacrifier tu as tournage tongo aye tournage tongo tant so mbula so ebeti tabla ne senga zo na mbula a jouer na kata mbula arrondiment que ce que c'est sacrifier à côté na kata mbula a poli pour na sacrifice musane bima kitoko ndeko ya jouer asilisi na zu na pesi mbongo oyebonga kité parce que ngana pesa ke selon budget o nazalaki nango na tradition na pesi mutu bona pesi na nanger na banini onyo surtout oyebi kete loko so ekoti revenant nango okozwa mwa eloko mobo yokosala ke benga ta baninga mususu ba sala nini benga ta baninga bazwa ta mwa soulagement na bango aposo sa eloko mususu mais otala ba revenant nango eye kutu mbongo oyo dépensaki yango suna ndado na scène yango otala siko na benga ninga na pesa ye to na sa eloko mususu kotela nga quelque chose. Tu vois, donc et l'autre peut ça biso moi passe comment obé bana bande qu'on a biso à base na yango maintenant on a yebi que na zana site na ngaboye avec les Royal TV na bengi de qu'on a ndimi dépense parce que na yebi que le lobby nombre de vie kokota ce qui lobby salaire comme futa na yebi que futa mai pa nga et futa pas mutute mais bato o bande qu'on a biso ba sala ba site o ba sana ni ba mona ba ngoti ya mona intérêt na yemo ko personnel rien que sacrifice baninga bazango to mona baninga msudelo to mona papa na biso papa wema molimo nepe manakimia akufa na scène est-ce que place wana ki na beta concert wana ba dédommage ki doit inaye rien on comprend ba dédommage famille na été pas bango da bengisa kai on comprend ndemo na biso ngala koko ya mutapesi ngata msusu nde batu msusu na komo yoka o ba pesa ba $80 muta tourner film $100 muta tourner film yo pesi $100 tanga bengi nga bosko na ye papa interboy na tourner nini boy na glisser na nini na terrasser pas muté beti na sewa tina okufa na kota na mort ba masawa kuna tam sous producteur wa pesa ki mbongo tourner film ana a contribuer na ni 50 francs per dédommager famille na ngate mais na kufa na film na ye. Et là, quand on batala on te montre un avantage dans mon temps film et côté na kata site na nombre de vignes surtout même un mois et puis 2000 vies j'ai pas que tiedo kinda film na ba rotala ngo kaka au sous-trapé ba mbule bi mais comme ça après une année et comme ils sont sur 100 000 vies au lukate que moto c'est le film na OPC sous moi quelque chose donc il faut surtout ba rotala ba paramètres là nyo surtout ba yé ba MP ko pesa ko zong sa valeur ya artiste et comédien. Merci beaucoup pour ça Bosco et là on sous na ina tout na yo lelo bat baroma luka asa so film exigé pe ba invité ba ya o yelanga papa Kalunga yelanga mutuboya zala mais ebité tant ba exige ka bongo ba tira pe ba cacher na bango to ezaka na mbongo o ba pesi wana soki $200 sala film ka yango pe o pesa pe ba invité wana donc bamoni eloko wana ba ngana na kuta na ngobonte mais ils en a bateau avec Jacques Abatoana na pesa merci beaucoup pe salutation na Venabiso producteur Nabiso les gens du Kubambongo déjà du Kubambongo to betani bakati mongo bo façon to sola kini na concert pesa kinga ça la nga moi plaisir à proposer Kubambongo ba binga na kimayo obinga na kimayo na kimayo te yondo kimanga papa papa social papa yondo kimanga papa bien moko ça la biso ezanini bien moko ça biso ba comédie ezanini asui apesio caché mbongo na yo malgré tout ça nango ya gravité maintenant peso mbongo no a facilité biso ya kolongolo charge à monter charge à matériel donc a tchelo matériel a so peso mbongo o ko facilité yo natika la ne fisca tana 150 bande écoutant boya bazwa peta ni mo muninga sani asepeli mais ba oyo batinda so atindika mbongo wana pe kutu tamu na CO les jeunes kuba au pesa bato na sena yango mais obligé yo tchelanga vie de loin tchelanga sundiata tchelanga kalunga tchelanga mama top tchelanga banini surtout yo pe monika ke te pona sala ka eloko moto beba na teto sala ni na benga bato matériel donc mutu biso awa ba comédien lelo o ba bimi lelo ba ki parablo ko na te
Mon a siko ke bilo na biso mingi biso ba Congolais to ma trop amateur pour nini ba mbongo to zo to ko réaliser bilo ko pena makasité. Mais eloko mususu pezo leka entre biso ba comédien ezali boyo kanizate. Ngala ko benga bongo parce que lelo mutu moko ko bima dans l'ombre que so tona kine ngalo na za chati la Star TV pour na za na kine. Non c'est battre nga moko na sa émission nga moko na ba propre frère nga mke luki monter à Montelo et Koti. Mais bon ba l'avantage pour ba na poto faire chose à salaire wana à promouvoir chaîne rapidement chaîne et mati. On se comprendre. Mais si on a pas si on a option to zo mona pas si on a otozo konyo kwama. Pour nani ya koyoka na ke mutu moko abimisi chaîne lelo a vers Bosco Bumba a proposé yo $1000. A pas nanga a proposé nga 500. Nga ndimi 500. Ozo mona ngai mbongo mukeyo mbongo ebele. Pourquoi dialogue entre Bino et Ezalate? Boyokani ezala parce que toujours même ça on a sentiment artiste congolais et tant que bateau yo ba opesa valeta toza bateau moko toza cher makasi ya on a lelo ba nigérien ba ivoirien ba ozala toujours élevé tu vois toza toujours na sima lelo oyo boyokani ekozala comment tandis que babengi Bosco pour nga na kutana eloko film yana nyonso sa elangai et singa il faut combien nga si film au lobby série télévisée to film ya film au film penza et sa productrice mon qu'on appelle ça yango na c'est que te film na za film mo poto tout na ba norme o esengi pe ba déplacement wana nyonso caché ya ba artiste nyonso tout wana et singa combien na c'est que te na caché wana nyonso tout so pesinga $15,000 et non ça capable de se sacrifier au père vous tenez école à nene et pas ndena ebité sur azala kuna et pas ya papa na biso rock bodo na saluer place à ça hier a ebisa moi na moi sur wana que 15 ngane na so pesinga kaka 3000 donc réaliser film wana makasi pe bato bagangi. Non, comme un monde à Maël l'Africain libre. Vous comprenez le Congo 3000 na biso rock bodo nani na centre culturel o nini o ezala nani na bypass wana na confiance to vana ne boye publicité ba proposer $11,000 à boy $11,000 à boy et bien que non na mayele nanga na onga na osala yo gagner de plus quand laisser ba paramètres non surtout au tchelong na ba nini na ba fiche ndio surtout on ezala contrat wana eza ya 6 mois yo bénéficier au gagner combien biso mo tozo mi pe sa valeur te alors biso to mi pe sa valeur te makasi yango est-ce que mutunyo surtout n'importe qui n'importe comment a déjà facilité à manipuler biso Bosco 100 Chatistar envié abengi yo pino mtotinda ke 100 pona libanga ngaka so tineli ngaka €20 na boko libanga ya propre. On comprend. Batine les 20, tam sous un épisode à mon bima bois qui a 30 fois. Ah, ya fondé kabé à mon papouche. Ozoka bakambango. Mais siko kota la fondé kabé notre papa d'amour, ala mutu mo social ya sunga kapona libanga te. Vraiment. Yango moni ke tutanga comme na yepoto ko vani sango kimia te. Ko boya ni mabanga biso mo kande elengi temele ki na ngona tanga la ko mono po bola moleke bele. On comprend. Mais mutu mususu ce qui a moni film mo ke bimi au bois qui était soit banda au bengo 4 fois. A comme bengo une fois. Ba tout mususu kutu bon to lobela peka parce que to lobela ma chaîne to lobela peka mabanga ngo peka. Mabanga ngo na ebité phénomène mabanga e kominini. Batu liboso ezalaka avant bois que déjà atindeli mbongo nde na yeba à l'époque bino bondo sa banzonzi nkala mais lelo komi bois kanga nanu mais tango bois ki pa tali ayoki a ko réagir pété phénomène ngo ezani phénomène non mabanga bon siko ezana bato bakutana na biloko wana ndenge ngana kutana ba biloko wana trop ngana bois na passe nga bato bana banyongo na nga ebele moko na komela ba répondre soute ngana bois na passe na bois na passe. Donc on a linga pe penate parce que musabi soto salaka elinga olobate ka pour scène yana sala bien foka libanga mais bato na soko baningi ko sel ça ba tu chevauchement mabanga na kati scène mais basola pe bien te donc ngala bwaka na pasi na linga pe maka mwana te ke o bwaka ngana nu sala bo sala bona kutana na bilo mususu mutu sa bandi ko déranger banda les premiers til les 30 pona libanga mais tant bwaki ka ba jour banda bengo mobile na sala te mais soto ko libanga ka ba et comique monsieur kobenga sou mwasi na ngate azala occupé bosana nga na benge pour la relation oyo pensé te
pour exemple batu ba comme so ko ta monde théâtre pour na vision na bango mais nga na sala ngo taki métier na nga parce que bibliologie mutakolia na mutoki na ye baba c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel et maintenant ce qu'on a hôtel na nga na kinani na flat mobo na travailler pour na lia place voilà non musala na ngeza théâtre tango senginga na bwa ki lo bana bwa ko na volonté na nga neti boy to bwa ka fonde kabea na bwa ka papa na ngai et do ponze monter mazizeli monganga na Canada asenga libanga te mais na bwa ki pona nini pona yebi ke tamba sunganga batala libanga te so na vu problème a benga ngamba moka bosko problème nino zana nga boy na so bela awa muta sombe nga batisi nyo surtout pona so traitement c'est fondé kabea tanga bengi ngai mbala moko ezate ke o nini boy nga na oboka anaveta balobi Air France ozana kata kini kala mingi te donc veut dire ozana yo maman sociale donc c'est tu vois mais ezana batu a créer relation tout le monde en basi mususu aye ko créer relation na mobali ali mutu mususu sentiment kana za mwasi na poto bandi ko sali mabango mo sali mabanga mukolka tune ko baluka boye pa yo ko benga ngali suite baba siko nana mi perda d'ailleurs relation ya ko ça na po sani o ça la promotion na ye. Merci beaucoup président Bosco tozo chité déjà vers la fin de notre mission d'aujourd'hui mais quand un peu ko lobela lisusu mukie bato ba chaîne et puis mais quand un peu ko senga ba partenaire parce que les lo chaîne yé okoluka pour ça ba filmer okokoma pe lokola bango okozape kana ba problème alors mais quand un peu koluka ba partenaire na caméra nanga bato bani ba soutenir chaîne ba promouvoir chaîne ba tombola yango ba s'abonner ba sa ndenge nini mais quand un peu kolobela pe bato baza déjà na ba chaîne o ba ça so misala mabe na ba mbongo mabe makama mabe et puis baso beba na biso facilement biso bako mokanga ba cacho asa so film afundi bo fundani mais quand peu ko lobela ba on defa caméra parce que musala tout ça les a loba ah oui et quand on loba na bande ko na biso ba grand na biso ba massa na biso ba leki na biso ba koko na biso o tozo ça toza na ba site internet donc boye ba kopé ça ba artiste mboka na mino valeur na lobaka eloko biso ba congolais tozala ka ba complexé donc ba complexé par rapport à quoi to yebi kopé ça honneur na batu mususu ke biso mo batamboka na biso to ça na facilité ya koloba ke Nigeria l'équipe congolais na ko jouer mais to yeba te ba norme ni ba jouer nango préparation ni ba sala nango mais yo siko sanga musala na eloko te na maboko mais olingi na peso les meilleurs nanga donc eza malamu te donc ce qui oyebi ke o ya zan ndekono congolais ça c'est musala ndenge ko sengele ko sala bien donc to longwana biloko wana ke complexe wana to longwana ki motema mabe parce que ça ki motema mabe mte sala biloko wana donc to bundisa ki to ya ko maintenant tika na féliciter maman na biso moi muke nana takaza malgré tout il pas changé mais quand même n'endenga cham comme pourcentage à ta pourcentage et ça là moi bien pourcentage il y a du 70% ni bobo ta nombre de vues coupé ça dans 2 mois 3 mois après ça il y a solution bon na yo mota la pene buika pa na ye ba pourcentage wana et bi ma pe ba ninga mso bon ba 1500 moi ba 1000 moi ba ni ba 2000 parce que tant bino bobo ya ye muto après ça moi ba ninga na pourcentage wana moi ba 2000 et bon yo muto ça toi filme na $300 pour basala ngona nini siko wana ndesko yo nemto sala musala bien noto fongo la site pour na sentimate donc yo pe mutoza propriétaire site ko lingate olanda rabatu te pona sali c'est loko na ngeza na qualité bien fona landa ki ngandi a lobby na ngana sala boy pona sala boy donc eza bien te non senga la bato nyo surtout ba partenaire toza pour ça berere wana ezongate lelo o to mona ndeko na gesho spawn maman na biso joli kalunga so abengi nini bo tournage mona tuko to sala ya gesho na julian au moins $70 na joué moi $70 on a joué 8 tableaux à Pamba $70 na joué en pas gesho so qui nanu o ya zande ko na site na yemoko ata collègue na comédien a pesa na 70 boni na yo siko mutu ozani o libanda o to yeba na ta famille te o benganga ya za la poto za na chaîne za na ba partenaire libanda yebe vraiment bo ça so mabe bo ça la biso malam penza te yango na sengi na ba partenaire bato baza na motema boboto bato baza ba lukutate te Bosco na ningi na soutenir yo il faut so sala boto Bosco sali ba calcul makamunyo surtout après ça boye pas kwenda yonso okomi na répondeur okomi ba zo te na Facebook o répondeur lisusu te na WhatsApp o bloqué to lingi bato na te to sala social tenir mususu pezali ba oyeba te ko tindela nga mbongo te bilamba te ndeti ba chaîne efunga mi boye chaîne eza a okozula nga pe ba pub
c'est ça au sein un peu ba recherche ya ba nini nyonso ba restaurant ba alimentation ba salon de coiffure to insérer on a ba chaîne na biso et ko pesa ka chaîne mbongo avant ko bio tindelanga oui tant pesa mbongo wana azucha on a ba théâtre que chaîne et bando vivre ça li ke o bengisi pe bandeko to luka to sunga to longola na pe na bo sala soni biso ba congolais ba comédien na bino ya mboka na bino soki to zui problème to mo sala kaka appel gouvernement sala kaka appel les appels soni biso bitolingi ke to beta to lokuna ke biso to za posa kongwe bonga kongwe bato ba bongisa ba nani kaka biso moko bato to za nkata mboka ngoti Congo to sambela trop ba pasteur ba trop l'église comme belé mais mboka Congo zo bongate est-ce que nzambe wana ayokate nzamba ayokate pourquoi pesi biso Congo congolais mu Congo pona ni kimotema mabeza makasi na biso ba congolais yango moni zo bongate bataliban nango o biso to boka rabino o to sala bino musala botala rabiso bozana ba flat hotel awa bozana bandako ya kitoko awa bozo ko pesa biso te to ya rejouer na kati tozonyo kwa manyoso to na bolo bate biso moko awa te balobaka mona ndenge na film mo adele na salaka babi Bosco ndako wana na nini personnage na yo ebalanité mais so na yesi bino kizana ndako musu ndako avant tourner film en place wana ndako musu na kenda na senga pona tourner ngo ikoko bala na personnage na ngai ba bisanga fona pesa droit chaque séance à tournage fona pesa $15 yebisanga siko yoza na difficulté opesa ngai yona isaki mutu mo boye nabi eloko yozo yebisanga isoki chukuma to chukuri aye awa aye na kata ndako wala papa soki ba ivoirien ba ye awa ba delta na ba gou opesa na prix na carte hotel na prime na caché na ye tanga yaka na caché te mais pour me caché quoi mais ce que biso moko awa soto bina to concentrer biso ba congolais to za makasi ya manine parce que to sala film au ba Nigeria ba sala un personnage moko sala on a deux personnes pourtant a commis zombie na oya sala ka normal oya sala normal moi na mukie tanga commis zombie comme papa mukolo mais biso to sala film wana junior a joué la personnage moko ye a personnage mi balé ye moko a joué autant que biso ba congolais to za plus fort que batouana to envie aka mais ce que la vie est belle les alliés ba film est cartonnant on comprend et c'est un suko budget ezala yo kanse bien so mutu moko akitia pena bikete na ça film moko boye na cheta msusu $50,000 rangé batu ba tourner film o bisinga pena qui était caché no eza na film o caché no eza $3,000 so bisinga na utali kola ndako na sauter na scène boya sauter non yo ça singa déjà non sauter mais on saute comme boye pas et loko moya sauter place to montage épais ça na mati ao na sauter pour tricher. To tricher pour nani pose pas un risque ah on a sauté à na quoi name propre mais kuna li konso na quoi ya rubuka na merci beaucoup président Bomba tolobi mingi vraiment président Bosco tolobi vraiment ebele na bi ke bato ebele ba comprendre et puis ba comprendre souci na biso ezani na msalango quelques salutations quelques conseils pe parce que wana tolobi ka to me un peu ça conseil na biso ba artiste conseil ozo pesa na ba artiste o bazo ba $100 ba $50 ba $300 pour ça baninga ba film ba rezo ba transport ba 2000 francs biso artiste tous à la conseil na opesa surtout na bande qu'on a biso au baza kuna la poto président Mimi 2 minutes gore 2 minutes mes condoléances wa kufela papa naye et bembe ma samedi ba kunda dimanche donc bino bozawana ba papa na biso président Sami Mokili président nani Gianni Faye, président Douche, président José de Londres, Sida Abilele, Mike Bino boza ba comédien, boza ba congolais, boza ba étranger, te boza ba congolais. Maman na biso Bénédicte. Maman Bénédicte, maman sociale. Tant boza wana, bino faut luka bo lité pe pour na biso ba artiste mboka na bino. Biloko bo moni ke marché te bino faut pour télémanga partir kuna. Bilo mususu pe awa, biso ba comédien to bebi sa po nini. To zangi batu pe ba koko cadrer biso makane ya vision ba kuna. Kuna batu mingi bazana poto site ne za la kake. Ah biso awa site futaka te, site sala ka boete, ya ngona sala boete. Mais quand on karatika na yo na place pe sara batu blong moi mike biso ba comédien to tika bindimandima. Tika bindimandima ebo tele so ba rankine ebo tele so ba problème. O sala ba filmer, autant de filmer, o kota na site ya muntu wana akoma boss, mais yo okufela awa ka yo mongo internet e ba tie micro o na kufeli mwana batu mutema molambo sunga ngai bo continuer na ko malaria photo senga bino ka mbongo. Et en sens te. Et comment ka bongo appel à bongo parce que tous on ça na biso na valeur te. Hein? Tous on ça na biso valeur te c'est ça. Vous avez déjà fait émission na biso
quelques salutations na bato balingaka yo ba Ok, merci beaucoup. Non, ça merci na bato nyoso ba soutenir nga tanga ba komba bato balinganga pe ba soutenir ngai. Hein, papa na nga fondé KBA ya fede to bandela kombo no poza motema. Au solo la ka koleka 18 000 personnes na kata monde entier. Donc umela na yo confirmation na nga polo baka soko yekin o ya bina na 4 ou 5 valises ya osunga ba artiste comédien pour balata. Donc na bi ke ningo ya boye to ça d'ailleurs c'est pelanga monde na obwa kabiloko nyonso tout pour na bi c'est ça. Merci à trop na Fanny Bitemo, la grande dame de Danemark, petite sœur propre et prise Cabaniel na Katia Italie. Dans l'ingio mingi tozalaka toujours talaka rabo umela. Na pesi merci na ngana Aristote Kitambala, hein? Babi ozongeli ko solo la to kindara ezara bien. Papa na nga ido ponze motema zizel monga na Katia Canada, bela ba salutation na bosani yote grande sœur propre Aimé Kangala na Katia États-Unis de l'Amérique. Umela mwasi kitoko yoka forme komi munene. Mutongi munene aussi. Donc na kata États-Unis, na pe sous merci na tel cas na kata France soana na moni sous Flora Mouladika moi na ça donc yeso za na katsuya c'est à Télénica na rond-point à Suisse. Donc coureke na Suisse mais éclairage eza pour y télémi à la partie à 22h. Ah bon? Donc so y télémi éclairage eza parce que Flora Mouladika hein Flora Mouladika ngala lobi moi ça pemba za Android. Donc au sala na empreinte. Aso ya o ya na chier, aso la bien fort donc on y na chier. Ah ouais. Donc to za recp là, ya rolobelate donc talaka ka neto so la ki biloko ngo wana na bi déjà que kangi de mon colis ngo tango ya sapera o sarate na frotter sa père na comme sa père na vie donc bilonio surtout na lingi bino mingi mon boss tiki mbuku suné pour vaincre babi papa o ya sala Bosco aye bana Bosco a potendi maye c'est grâce à toi et tiki mbuku maître Lola de Bruxelles babi kanga ka bato na baba na dama entraînement pour so inaye sécurité il y a des gars et ça la bien donc na bosani binote bilonio surtout na linga bino bami na ngani surtout ya Facebook bami na ngani surtout ya Facebook la ligne bino mingi donc rappelle la chaîne chaîne na biso eza Aigle Royal TV donc s'abonner car wana pour sunga ndekono comédien congolais pour ça la ketanga bengisa baninga bango pe bazala moi quelque chose to sunga na biso donc pour biso ba donc ba ko sa minute to za na ba compte bancaire té to na ma compte bancaire té donc ce que moi ça yo ngana ça qui n'ont pas fait pour ma problème il est belé ma problème il est belé donc tout ça on te pour aller tout ça mais ça n'est bon te pour musala eko ta bon te ezala ngo kaka mais et ça bon de bacha c'est que ngapé ezala mais bon. Merci beaucoup pour vous comprenez que c'était l'ambiance de l'émission. Moi aussi j'ai dit merci beaucoup à mon caméraman Yann Mabo Balobi, Billy toujours qui tout comme mon réalisateur Dimitri Bonganya Balobi, ozo coaché car makasi parce que Château la Star TV et zo qui est toujours licolo. Moi j'ai dit merci à tout le monde qui m'aime bien, ma fille chérie Difani Amnazo, Alda Chim Simotema, Stéphie Moseka, Balobi dans les États-Unis déjà là Libala Nabino mariage ya pipi Calamité c'est mon petit frère propre. J'ai dit merci à Sarah dans les États-Unis, Sarah Pozawana toujours pour nous soutenir. J'ai dit merci à ma tata préférée, Reta Kale, ma Fanny Bité, ma copine privée personnelle, ma chérie privée personnelle, malgré mais aux ans monté ma je vais la mignonne la femme du pavot. Bah contact na yo pour notre ba benga. Donc na bato nyonso tu balingi ba sola nanga beaucoup melangai WhatsApp nangeza plus 243 89 17 68 953 et naza pe na groupe moko ya WhatsApp otoche wana tozala ba fano ba mourir ya théâtre congolais na ba comédien bazana to sala ka débat pour ndenge ni to ko sala poto bongisa théâtre congolais to pesa ngo valeur parce que ça c'est une valeur te yango na muto nyo surtout alingi azana kati wana débat na yo pour participer na yango yo pour contribuer moi en plus il y a idée na yo numéro wana kana pesi yango wana nde uyi kusala ke tozala yo to tindeli ngaka message après ça na koti na kati ya groupe wana pour tout solo bien tout beta masolo on est ensemble Facebook nanga Bosco Bumba Star Bumba otindeli ka demande na yambo facilement tout solo li. Merci beaucoup merci à toi tout le monde qui m'aime babi merci na yo pe lisusu ma grande sœur propre non single la moté makijos maya je dis merci à vous tous qui pour continuer à s'abonner chez la certificat na c'est au monde ba komi abonné oza mobimba ya Christian Mayele balobi kalamingi te Kinshasa et zoza la tomber je dis merci à tout le monde qui m'aime beaucoup balobi Amadou Gessi na kata France balobi le maître de tous les sapeurs et oza wana toujours pour nous soutenir chez la star Makasi na Mayele l'Afrique
africaine libre mon papouche yo na boka mingi mingi po yo oza motema malamu soutenir na kaka la mbongo te mais na ba conseil na ba volonté na yo komelaka ngai o sabona donc oza wana toujours pour na soutenir ngana Sandra Bikoté la force africaine ma copine balobi kala mingi te bakoli ezokota kota nango ba chaussure kana to sala wana kana to sala bongo pour na soutenir Châtelet Star Makasi. Merci beaucoup à vous tous qui m'aiment balobi wana ezalaki Bosco Bumba alobeli binut hein bino bato mbongo meki Moussala paye. Ok. Merci beaucoup. Moi, je vous dis bisous, bisous, bye.